Na mama oyo edenda. Edenda mama oyo edenda. Mamenga yo bayaki ko bala. Kimango edenda sabasimbo edenda ka sabasimbe zangande kolokri. Kwenda denzu de la dahe mambu mabalu kidi kusagana te. Mangabu bankoko balobaki yango yoko kisami. Force anki chez nous mambu mabalu kidi. Bil nenga zana zo bakri nanga bakri wana bil zana ngwane zanga. Na tangi ka comprendre ki bakri wana beti wana. Eza bakri maréchal. Na lingaki yo na fes. Toko suka no na fes. Info 16, votre site d'information, c'est-à-dire que Binonde Makambo, Bisson des solutions. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Horizon de votre humble servante Marlène Malela. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste musicien qui va bien à une langue de Mambou Mabadou qui dit, c'est-à-dire le maréchal Denjou. C'est avec lui qu'on va essayer de parler un peu de Masolo ya Ndoulé, Masolo ya musique congolaise, na groupe na Yetotuna Ndengeni. Il y a groupe Force Tranquille. Alors, je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant de saluer, de remercier plutôt. Émission premièrement, merci na Éternel et mon berger. On a bien envoyé Benjamin à l'écolo. Merci à l'équipe na Mobimba. Min candidat dans le baraké. Soki bolingi bozoa ba émission ya kitoko. Ben information na biso pour que ne bon na YouTube bobeti bon info 16 beaucoup kutanya surtout ezakuna sans plus tarder je commence d'abord par saluer mon invité alors bonjour le maréchal. Bonjour maréchal Denjou Makoso bonjour. Boni basango ya groupe. Ba groupe est normal toi na studio. Abeti la ba mambo mabalu ki bana kin ba yebi ba mona déjà mambo mabalu ki yaki na force mususu. Toki da 4 ans yango donc na préparer biloko mususu asika. Bientôt au monde en quoi. Alors, Betela Bissonano, qui est maréchal Denjou? Donc, tout ça pour cette dans le moins historique, qui est après tout côté vraiment na ben et à émission na biso ya lelo. Oui, merci beaucoup Malela. Donc, maréchal Denjou Mako soit musicien, artiste, animateur, chanteur. Donc, il y a yebi comme mon beyebi na Betela Bandano générique, Mambo Mabalu qui dit si qu'on a un studio. Na bete la bangolo mususu mi barawe show na mama leki donc bientôt banzimu na bango sali ba ozwa biloko artiste abanda boulot le loté talaka génie que beti 3-4 ans na TV donc qui ne moni vraiment capacité maréchal ba savoir faire à maréchal à nango yango wana donc na zo préparer biloko mususu na beta orchestre comme na force tranquille na bosanité tétende di na France na bosanité la mine dedi la bossante Rocky Andé du donc qui va soutenir mouvement est au grand complet orchestre c'est bazarement tout travail car mouvement est normal donc nazo bongi ça se bloque à sika tout qui nezo bina na dimension mususu ya wana malé les aka bongo quoi. Bon alors tout bétano le Mambo Mabadou qui après tout qui na makambo mususu pourquoi Mambo Mabadou qui dit et balu qui la qui nani. Oui merci Mambo Mabadou qui n'a pas changer ba donner musique congolaise donc na côté ba animation côté ba nzembo. Tout le monde va animer monsieur Belé qui m'a montré sa musique na ba insalité quoi. Et on a ce qu'on a une force à Mambo Mabalu qui n'a pas la donner la musique nation congolaise quoi na minute Mambo Mabalu qui design qui Congo na linga le lobby makambo ibaluki de na ko balu ça va donner musique congolaise bana kin donc Marshall avec force quoi. Mambo Mabalu qui voilà. Donc exactement en tout cas maréchal Denjou continue donc ça besoin de nous moi extrême qui est il y a générique wana parce que ebete pour nous vraiment batno so ba benga ba fsenga ba diaspora ba bien en tout cas générique wana vraiment ekanga bon tous on au moins extrait na muki après to continuer le extrait Mambo Mabalu ki wana kini ba ebi ezama donc kwenda denzu de la dahe Mambo Mabalu ki di kusagana te mangabu bankoko balobaki yango yoko kisami force anki chez nous Mambo Mabalu ki di biso tout bana force qui chez nous nandoulé donc yango na déjà zaï subo yo ki bo sentir bazalo bandeli na Mambo Mabalu ki. Donc voilà mesdames et messieurs na bani nous bozo sentir ndenge to comme il faut moi ko kende malembe na ben ya émission alors le maréchal Denjou et le roman quoi en tout cas oyo na public na biso est remarqué public na yo na batnos balanda ko ba remarqué générique wana au sala ki yango ya la 4 ans. Si je ne me trompe pas, au salon en 2014. Alors, pourquoi Maréchal a eu tant moulaï
pour na aboua kaiso le romususu. Pourquoi vraiment aux qui t'en moulaye le on est empêché pour 4 zébélés quand même 4 ans pour mes zébélés tu qu'elle biso tembélé au raisonner nini et donc stratégie nini on ngola qui ça na ba musicien surtout ngola sana biso ba na Congo. Malé la talaka yo moi c'est kitoko dans danger c'était moindo. Omoni biso na ki na remarqué ba obeta ba générique et ça la ba nzimbo ça ba 2 mois 3 mois et leki na percé. Biso to na idéologie OK ba fina so ba kala ba doyen na so musique bazala ina ngo. Le papa taboulé basé sur bêter le connaît tikali éternellement. Il y a une stratégie ba fina so ba doyen musique donc un an bétablo on a fait ça là non 4 ans 3 ans après na bimis pour public nanga bazala kana na katia visibilité ba biloko na bazala kana na katia makambu nanga muntu sala ndi na obeta 4 ans après na bimis loko. Donc bientôt déjà a biloko monsieur Zobim. Comprends tout ninga to ko beta ka bona lo yenge so bo beti bo ina persiner na obinga mikolo ba générique monsieur Zoleka. Na obinga ba prématuré. Moi na botami bo akoti kufeza ke le générique nanga ti lelo kin ba yoka pour na pesa ba kanga makambu ba yoka biloko vraiment ti na suka fo beta ba 2 ans 3 ans 4 ans de ba fina biso ba papa tabulé ne bando sala ba papa wemba quoi yango monito ki na stratégie ya ba doyen et ça te le quoi lelo ba artiste musu na mona ba beta biloko betika bo ina percer les kinango. Hier on le bela inaperçu on le prématuré on a faire allusion na nani on le bananani on boit qu'il a nani parce que tout le monde a on dem to régner ah ce que yo ba inaperçu on le bela vraiment nani ah na on le bela mutu tenga na yo le bela ngamo denzu makoso mais na yo so mona yo mo posa chroniqueur so mona ndenge ba obeta biloko ba 1 mois 2 mois ba bimisi mususu esili nango mais so tamboli kichasa mo bimbo yo kamaki mambu mabalu ki désobeta magati le lobana kin ba kana idéologie mambu mabalu ki di tu ko tanga ba komba ba tuté mais ba mo ba yebi ba bloko na monde ba obetaka to suka ba collègue na msusu ba obete loko ma 2 mois 3 mois ba ba bossa na mutu mais so tuni bana kin tu ba yebi Maréchal de Nzuma ko solidaire à Moamba donc Maréchal de Nzuma ko solidaire à Moamba yeni mta simbi makambo so boyoki bino bo senti biloko zo fanda na mito abana soko tuni olande livre mo mona ka keti lelo générique na ngezaka na base ezaka normal. Comprends? Maréchal zanga na sunga pour na mono lo ba bien té. Et loko déjà yo sali wana ozo attaquer baninga sans le savoir que ozo attaquer. Pour biso loto mona donc ezali kambusu ya bomba té to mona ne ba Fabregas ba bimsa ba générique na bango tamso mona moi une année leki moi 6 mois leki moi 2 ans et les ba générique on peut zo beta ba robino ndibu pour ne pas totanga bango nyoso tout. Ba miso te bi ke ba ça en plaire siko yo Maréchal bozo banga nde bango to loba ya solo bozo banga bango parce que so bango so ba boîte ki ekangi ya bino tellement bo banga okoza osali bona bimisa nini na osala ndenge nini te gana obanga mutu te webi te lobela ba komba ba tu mo yebi ba bloko na bomba obeta bana ba kanga nga pona 2 mois et les kanongo ka inaperçu to ko banga mutu te Maréchal abanga te talaka e leader a Moamba taka limité ya munene bo limité za munene za vaste quoi ngandi mna diriger limité na diriger Kinshasa mobile to ya wana donc Maréchal ndé mutu makolo makambo to bango ba obeta na ba na bomona zo mona réseau les kaleka bana ba kanga pona 2 mois après 3 mois sili ngana obeta ka c'était ba artiste bosala makasi bo mobeta biloko vraiment ikendaka ba 2 ans 3 ans pour bimisi mususu ba welisa pamba ngo moni ba carrière na bango zo za na ba 3 mois ba 4 mois ndina lobeka ba prématuré quoi. Mais babeta rapé ata ba ona pe ba kuti pe e beta kati lelo ah so beta te so leki na banzeleza sute so bimika 2 mois si le bungi ngati lo ba beta nga batu ba mona 5 4 ans yango ya bloko na zo beta pour ani public ba na confiance na nga bazo zela na pesa a bonne musique quoi na pesa bongo loko asika bientôt zo ya don na mi barawe show na ne denda donc na ba bloko c'est belé quoi ba nzimbo zelo ko ba mineur donc ba nzimbo ko ba mineur taka ba yimba ba insalité trop yango siko to yela ba on ba cher ba loko ba mineur donc il faut qu'on encadre ba mineur quoi ba bloko ça bien donc e bara yo show inde vraiment ça générique ya sika dum na sika ouais mi bara yo show donc show to comme la to siko na show taka to cheki moi 4 mois ya pause pour balanda biloko ya sika siko to na mi bara yo show ba na kin ba yoka savoir faire au Maréchal là on a musique congolaise quoi ba sentir bientôt siko wani za album bien merci single te to ebika biso ki ba producteur bazate wani za kwa single mo ya 3 chansons na 2 génériques bientôt il sera déjà disponible bientôt. Maréchal producteur azate yo nozo lukate ozo sala ke ba producteur ba yate ou bien ndenge nini bo producteur bazala na bango kaka
toyebi sarani ama boyebi te ba producteur bazate bazara na kala banda va kwamba ba mikiliza te ya momoni ba producteur ba mona na sute tukoma to na mwa mécène pe ba kufa toki ba producteur bazate na musique na biso et l'autre aussi le gouvernement na biso congolais soutenir pe ba artiste so ba soutenir ba artiste au monde pe ça bien producteur azate quoi tu sais que ba producteur bazate na mona producteur ote akota mamba Maréchal pour Maréchal mamniza na ba vitesse mususu et c'est vraiment il faut producteur apika acha mbongo anje pour tout ça la produit kitoko quoi ba pika na bango ka ba producteur ngo yonde solo na bango bien donc yonde solo la bien to mona minicho ngamona na sala nyonso générique wana mamu mabalu ki ngamo na sala nyonso na sala ba clip na kota ba studio na dépenser pour na bana ba bina mambutu donc ti sikona na moni producteur te donc toujours lancer ka information producteur wa makasi azaya ko tcha Maréchal denzu makoso poa pour boko savoir boko mona ba biloko Maréchal wa bimisa anyo et ça blo moi j'étais pesa makambo kine ningana ndika na ndingisa kini quoi. Alors ça c'est Maréchal Denju, leader à Moamba. Alors Maréchal, tu bête non masola album wana muki a poto kotala makamususu. Générique o zolingo beta wana. Ezape na ba créo ke ko kanga rolega ndenge mambu mabudi mabadu kidi en tout cas et kanga ki vraiment masolo so pezali ça là absolument ba strong no mkepo moi ba avant goût déjà ikotaka déjà na banda kuna biso na ba internet no stu ba Holanda yo. Omoni ndeza wana internet eza da ba block e bot ba WhatsApp ba Holanda e mbuye makam dona ko pesa ba ona note ba cri pour so na pesi ba cri ba oyiba ba cri o banga ezate te ba cri zali telaka biso to boga maka na liki dans les missions pamba te pona na force na bi bientôt ba block na ngezoya do so to pesi ba cri ba to ba zela ba oyiba do ba zela ka mi barawe show eza na nzela bientôt zoya. Bonjour. OK. Donc il arrive à rappeler que au salipé cri non mo boye pour sentir mais que quand on peut ba yibi on peut vraiment donc il arrive ba yibe belé talaka ba tozala ba chronique ba monsieur belé na kin ba yibi Maréchal ba yiba biloko pe bisa et pe ça pe makamu na kin et on to commence ya na système ni to lobby puisque annonce que ni makamu kozala to linga so bimisa ba crité pour ba comme ozelaka so ba zelika bomba mo ba créer ngeti cri na oni ndaba yiba pe ba sala pe sala pa nguma na Kinshasa betela yembela biso na toka toloko mambo mabalo kidi mambo mabalo kidi déjà binomo baba na kin ba yibi mambo mabalo kidi déjà nete mambo mabalo kidi jezo kene déjà bato bakangango ba yibango to wana ba voisin mo to sarane na limité mo kwa yebi voisin mo na kimisa limité yebi ke ba ki azwa ba biloko nanga kwa yango wana donc ezaka bongo voisin zanga kombo cri mambo mabalo kidi donc confirmez-les parce qu'il faut bientôt comprendre que crandé ko yimo kwa yebi poto kotanga bakomba bato te obika na opesa bango news denzu makoso yo sa news na yimo quoi to lo bila ngote me ba yebi côté bazaki bazo ba cri nanga même bill nenga zana zo ba cri nanga ba cri wana bill na ngwane za yanga na tangi ka a comprendre que ba cri wana a beti wana esa ba cri a Maréchal au moins la makambo on peut stocker les Aaron yo morozo mon ingénieur 16 en tout cas ils en ont gâté net screening ya bill vraiment au bill a beta pe o ezaki ya yo loko edenda mama oyo edenda mama oyo edenda mamenga yo bayaki ko balaye alingi kaka mbongo denzuma ko swale kate edenda ba edenda na tuza ngai wa beti wana bana kini bayebi oui, crier de Aaron en tout cas donc ngamwele kelanga parce que comme ba o kima on edenda sabasimbo edenda ka sabasimbe zangande kolokri donc et comme il a trois auteurs criwana baza comme 3 le Maréchal Denju yemoko Bill penana nyoyo prince d'Angola pour principal le karanate va le barake et de nawana eza ya yesiko finalement eza ya nani vraiment abota kriwana edenda donc ti le to yebate parce que to yebaki bazaki mi balé mais moko ko bakisama le Maréchal Denju Maréchal est-ce que makambo zoloba okoko kwa simango prince lera oyoka boyo oyebi o prince akoloba mais baba ngomo ba yebi nde bazana ngana na sala kana créateur ba crier belé na mboko ba yokeza Maréchal Denju makoso mtapesa et dans le qui n'a pas sens mon tu ça message tu peux message vous quoi edenda mama oyo edenda mamenga yo bayaki ko balaye alingi kaka mbongo denzu makoso aleka te
Patrick Emeka aleka te yokomi na ajame no pose mama na binondo ki hedenda ngande kolo denda wana ozo comprendre donc disana ba yebi côté baza ba petit so ba na orchestre net kama embrouillement ba mi ma bloka maréchal ba côté moko boye ngana kriaka na salaka to sombaka ba krite ngama na fanda na boule na sali ba kri ça ma bongo ma journaliste donc binzo bangani mutu te pa obangelo côté na bimana be fort na nga moko na lokwa na ba idole lokwa ba fina so ba juna taka fe juna so za déjà wana fe juna danger donc ngandi kulu makambo ba kri wana o kaka na ngani na pesaka ouais. Bon Maréchal Denjou toujours un mom qui na générique oyo obeti ya 4 ans générique wana na kati générique na meka olanda ngona yoki ba olo ba ke Maréchal Denjou am kondi amoamba mokonda limité. Et là, on a la polémique, va venir la presse, comment fallait-il leader mon corps ma boîte tandis que moi, je suis et bout de leader est belé, il propose à nous aux encadreurs, et bah, tout le temps, pourquoi il y a commis le devant, il y a des leaders, on a surtout au peu bini, ça va vraiment qu'on a libanda. Timoni Mwamba, Moutagoloba, pour Mwamba, ça t'es leader Maréchal Neyo Kumukonza Mwamba, surtout niveau papa Goda, Moutemona Ebi, Molière, papa Molière. Ayebi ki ngande kolo limité za ngana ebi ba misute ba misuba wana limité ka yo beta na ye mais ngande kolo fief donc ngande kolo limité ba yebi ma maréchal nde mutu kolo limité so ena limité moni maréchal te to ka ke belé ba saka ba orchestre na limité ba kima po mona vitesse sa maréchal ki makasi donc na wesa baba na kinturo Congo mobimba monde entier bana Londres bana France bana Belgique maréchal Denjou makoso opesa mo pepasika anga bimsa ba savoir faire ne wazana ngo. Donc, bana limité, bana mikili, ba yebi, ba tout ba yebi. Taka papa Molière, vina goda motemona, ba yebi ki maréchal kolo limité. Ba ya kana mona limité ba kimak. Pour biso limité za commune ba noble. Ouais. Maréchal Zelanan. Aaron, à tous la maréchal ali muzwa kaye bien. Donc zoé likolo tina c'est donc pour car émission à l'engi yo mo yebi kaka, mo ba la pembe, c'est penisa biso. Alors maréchal les rôles babongo le ba mingi ke aya sala orchestre ki mana répéter o lobela nani yo bio banga ti futanga kombo te ba mutango yo tanga ba ke ba leader ba te ngana yebi wazi quoi le monstre avant d'azaka da limite pas seulement na moam to yiba da kumuda to yiba brigade ba sala ba zaka awa donc awa limite to yebi yango eza comme njungo o e bota vraiment ba musicien moi ebele scolaire yo zo écarté ba tous to na obi misaka yo maréchal o lukanini na lukelo te tala ngade na beta ba générique na ngakine yebi kanga na posate ya kosala ba publicité ba komba ba tout mais ba momo ba yebi côté baza ba yebi ke leader a limité za maréchal ngana yebi limité bana 83 to bisonne ba kolo limité do bana fuma ba bourgeois limité bana kini ba yebi to na kosala ba polémique na bango te mais ngande kolo limité maréchal Denjou makoso so ba chetembe ba beto ba cheli ba to beti ba sentir que limité za nga. En tout cas, ils ont makambu. Ndi balobaka ke nyoso makambu. Ngana zala ngaka wana ba question ils ont ngai ba réponse ils ont ngate mingi oloba vraiment ezati. Alors Maréchal Denjou to ko mo kine émission na biso beti c'est son idole na yo. O sala ki apesa yo posa le loza la animateur chanteur. Jusque là na mona kaka ozo sa animation o yemba te. O yo ebsingo za animateur chanteur o c'est justement le rumoro bosco idole na yo vraiment na masolo ngando les ala vraiment nani. Talaka to na prête na so via Wilo Longomba ngaza lokwa na idole via Wilo donc ndinga na tangela ko via Wilo vraiment mtapesa nga vraiment goût ya kosala musique pour vieux mo ana ba agressivité mo boye ana ba vitesse mo ba musique talaka via perception en plaire libanda nga na tikala ka nga mona kin ko ana bunda na makambango de via Wilo vraiment est danger la petite mo utaza na musika vina nga Wilo ebi tu manga mto yokanaki to sanu featuring wana ozelaka d'accord pour tout ça featuring na yo. Merci. Donc moi pour ça que c'est katala kaka elengi émission qui est bien fort en tout cas Maréchal Aloba en marché na eba monter. Alors mesdames et messieurs Maréchal Denjou les bino bato bozaka na ko ba mission polémique bolingaka kozwa mingi ba idole ya libanda
Et ça, on va aller sauter. Pour otiki batebele awa, ok directement likolo na plafond. Siko yebsanga, na changer ce question. Net ana Congo yo animateur. Ato bi ke ba batuana ba betaka, donc ba beta ba musique prématurée. Bon to boy na bisoté. Yebsanga pour le moment générique nini au vraiment que ok bi ata animateur moko soka bete kanga ka yo pour vendre na ndako bo kangi mato bi non. Notre inspiration pas animateur pour le moment au hasard. Moi ninga na zo respiration ba tout ponga mona di ko respiration mais mutu na ndi mama na ndi masiko shomi petit nanga shomi abundi fora guerrier na pesi ma player shomi ko toza ba mboto na marché de nzuma ko sa pesi yo bundo za guerrier OK ana abete panani shomi shomi ka to ebite tuna ba fungolo shomi mo ko za na zoyoka shomi foma na minute au vitesse za côté na épée na pesi ka ba salam ko taza donc félicitations ça me bien OK. En tout cas, Chomi, Bambote na ebele maréchal la PCO maréchal en tout cas aux assommos. Au Kimi ebele donc yon des aboué, et tous en Kinshasa aboué, attends à Congo, oser reconnaître mon tomo roté sauf à Wilo Longomba na Chomi. Ouais. Le bango na mi bali on a madonna ondima. Andimi pour on peut ba yebi ba savoir faire à maréchal donc andimi quoi. Ouais. En tout cas, to komi ko poussa na qui na suka émission na biso maréchal naza question moko et arrivera rapper net orchestre na yo au salle déjà combien d'années nan tes mouvements ça les loté mouvement banda les loté na da que na ba 20 ans déjà mouvement mais 6 ans moko déjà 6 ans de kokotsa makambo mouvement qui da ba 20 ans ngo 6 ans déjà kokotsa makambo 6 ans déjà ngoni makambo za bezo qui na bien donc bando bandi ndengo bi 6 ans yango yo 6 ans yango orchestre vraiment 6 ans yango mais orchestre c'est da 20 ans 6 ans vraiment ya kobima kini yeba makambo fungama 6 ans yango OK marché d'enjou leader ya créativité moko pour être na ndenge na ye atema la bougie na ye yebisa biso nanu bando bandi orchestre na yo kuni vraiment o ekomela yo bi que vraiment o zima ke babenga ngo choc ya métier donc banana bandi musali zamane eloko moko epesanga vraiment pas si vraiment bando bandi carrière na yo merci donc moi c'est kitoko donc ndenge zawana eloko toso monaka ba petit na so ba mission na so to encadrer baza ba petit mo baza patience te eloko tozanga ba mission na so Congo patience ezate eloko ko beta na bango ba plan mona ebele parce que ebele baza même ba danseuse na nga ebele na mona bango côté mo bazo betaka côté kuna zona ba mouvement ba prématuré mais eloko na regretter ka fort moi sérieux zonga na musique na biso Congo ba mission faut bazaka na patience ezate na ba musique ba petit ba ozala ka loyenge solo ba yoki mo va moko boyezo mi makabango mais biso ba doa interaka 6 ans ko encadrer bato ça jeté lelo na mona kana mboka na biso ba mission baza vraiment crédibilité quoi ba oyo bazo bima ba petit ba ozala bazo amfiaka biso to amfiaka te ngo moni lelo tozo lenda mana makambo ti lelo kini yo kanga na beta ba générique bima donc ça ba patience moko boisinga na musique ba petit ba mo ki mo alobi akepa mutu moko bo ba to wana ba beta kana ba mbloka ba 2 mois 3 mois zo le kaka nango yango ka eloko na zo mona na mboka ho vraiment mboka na biso wana ba petit ba ke kota ba ni na prématuré pour moni pe malamu kuna tamso moni a peke bazola la fort te on est danger yo kuna so te ke leader mo amba tous les prêtres tu a mo amba ba na sima maréchal et ça ba petit ba zanga patience ezozanga bana lelo so tali ba fina solo ko ba redi ba umelaka na viva ba kembaka na viva wana ti lelo akendaka po amona makoki ba petit bazo kokate ba okene na loyenge moto ba kepe ba bengani bango ba ya shinga no motala bango kana musika papa malamu alimbisa ka bana yango ba petit tout o bozate la minute bozongela mouvement 2018 eza nga maréchal don o betela ngo tolo bino mo bo sentir 2018 eza nga ba o tu ba zate ba ya ba ozongela makambo pour tout ça chocho makambo ebima quoi chineke bima banzembo yango na vraiment souci na biso to wana regretter bango mingi tango no ba kena ba groupe ni non tout ça muki deso ba kobo to kota gagate to tanga to pesa bato lokwa nde to lobela bato mingi to lobela ka maréchal denzu makoso leader a moamba notable a moamba mikolo ba benga nde notable a moamba ponga mina osangisa mutu to sokoti limeto solo ki maréchal to zana magazite donc bazala mon côté ba yebi ba petit tout bazate nanga ba kinda ba yebi ba côté baza mais na c'est bon déjà on les a mouvement ba prématuré ils ont où mela nango te comprendre
Beni Mayala FC nga Maréchal akoma notable Moamba. Yango na moni na clip na yo na tuni clip ngondini na mona ba mama bazoya bazotie ba bor ba nini abi akoma notable FC nga non ba mama ba consacrer ko notable. Te kini mte confirma pour ba mama ba ya ko sala makambo pour ba ebi mwana bango ya Moamba ba yaka ba yeba pesa ka lumière ba pesa mo pepe pour ba koko basi bango nde ba fula ka biso ba basi. So moi ça azate ma to ngomona ba mama na ba yaka ba ko tika makamnyo so alimité na maboka Maréchal. Deza mabongo. Ouais. Voilà Maréchal to komi vraiment na suka émission na biso au personnel programme ya mouvement au PCP programme yo au PCP conseil ndingo biana batumsusu bano bazo longwa bazo kendara bazana patience te mais quand on pesa bon conseil moko non na mwango ngamuke au PCP programme en mouvement après au PCP ba yenyo surtout balandi biso pour émission ils ont même tout monde comme sur internet et tout partout wana au PCP bon surtout mbote ba yayo au bazo mima na musika banduka ba diaspora pesa bango ba mbote belé pour to comme vraiment na suka émission ilo ba liboso na pesa na Patrick Meka Ombo Jean salam na kuna ko tazali na bosse de John Sam équipe nationale oui to transférer on a mis qu'il est mais on équipe nationale John Sam na bosse nité titinde di kana bandela ki na bosse nité Lamine Ndedi bango mamba simba Maréchal Roki Andedi na bosse ni bango te na bosse nité eloko na pesa ki bana kin monde entier mo kilimo bimba Maréchal a répété lundi coulisses jeudi to répéter na triangle so comme la limité tout près église à Walomouti ngotunika force tranquille répétaka wapi tout ça na triangle chaque jeudi tout ça wana bana kin ou bana Kinshasa bana limité mouvement ezongi na force ezalaka na ngo ka rezongi na force makasi plus que ni tout ça ki boya ka ba rep to zela bino ka boya o chapo na mouvement na bino na bientôt ba singer zoya na moi 4 chants moi 2 génériques bobo zela générique na no mi bara o zoya ou quoi que changer ba donner ya ba générique nyonso na yo ki wana ba prématuré donc bientôt boyo kama mi bara we show boyo ka ba mama leki boyo ka ba biloko vuma ya makambo ba dimension na pesika bana kini mbote tema balinga Maréchal na bango na sans oublier bana limité vraiment bango ndi bakota Maréchal na bosete bana changu wana changu pesa base nanga pona kola pe na changu na masina petro Congo na veni mbali donc yango na pesi ba massa ba fanatique nanga nyonso mbote ba yaya ba mama ba leki tout na pesi no mbote bozela bosomba générique à tour eza na vitesse mususu Maréchal ana vitesse mususu yango na suika wana na pesi ba salam Chimba Ndedi na bosanité Roki Ndedi na bosanité Mombo Ndedi bango pe bakota makambo na bosanité boss Chimba Ndedi muta simbi hotel chez nous wana boss de boss apesi bambote ne bango ndi ba chape poa bana poto Maréchal a osenga bokota makambo yo poto saka na ba doyen musique ba keisko biso ndi ba relève ya musique congolaise biso ndi to na relève na minute numéro na téléphone plus 243 85 17 77 112 plus 243 85 17 77 112 wama number na sena 15 ans numéro Maréchal on a subo limbo binga bo bingi kana numéro bozonga mbala moko. OK. Voilà Maréchal Yozela na wana ngana zo chité na ngameyo oko oyondi mtumo aussi ces émissions na mo ba là c'était le Maréchal Denju. Mesdames et messieurs, ça n'est fini avec cette émission. Comme on dit toujours, derrière une bonne émission, il y a une grande équipe. Voilà, na Pessimbo Tebongo, na caméraman nanga mobala Pembe Aron, oh yazo kibiso image moko ya Kitoko. Na Pessim merci na chef nanga ingénieur 16 en tout cas l'homme sérieux. Na Pessim merci na équipe Mobimba Info 16 wana pour permettre ngana mena tanga ba tunyo surtout ba soutenir vraiment émission Horizon ti bomo na ngoboye eza kitoko malé la carrière en tout cas na Pessimbo te bon na ya Willisionga ba mbote na yobele na pesi sumbote na Zoé Kiambi Nzambe ya Strasbourg et sikozali Strasbourg en tout cas ba mbote na yobele Zoé na pesi sumbote na frère Richard Madeka plutôt en tout cas frère Richard Madeka ba mbote na yobele Marlène Malela te salue na pesi sumbote na Claude Lukebakweno, l'homme il y a jugement par défaut Switzerland, depuis Switzerland. En tout cas, na pesi mbote bambote belé na Claude Lukebakweno en tout cas, bambote na yo na pesi sumbote na bandi konanga nyoso tout, famille na ngai, maman na ngai en tout
Béni Mayala, Marlène Alela, Alinga Binofort. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve dans le numéro Oekoya. On a invité M. Sope Bozesson pour sa maréchal Akoya. Parce que oui, vraiment, alors, je vous dis ciao, mais natiki bino na maréchal, assez la bino moi extrêmement de tokosila na vraiment. Amaleki go finga gangate. Ponazali kizoba zoba te liputa ya bwaka nzoto. Nalingaki yo na fes. Togo suka no na fes. Nalingaki yo na WhatsApp. Togo suka no na WhatsApp. Hale mama tete tumbai. Nanda ku mama na Rihanna Lopez. Nanda ku tosuki wana do banaki. Ba oyiba biloko donc merci. Merci beaucoup. Ça c'est Marchette de ma poste donc. Maintenant ma bokata muke. C'est pour les macasses. Merci.